na beta sko la rumba congolaise. C'est comme si maramba ba acoustique yango pe la mokia. Oh nga na betango déjà, nga na beta yango kutu déjà mingi. Na beta yango déjà. Fally est en train de célébrer sa carrière et ses albums à succès. OK. Donc azo beta ba album na ye à succès, na ba fan na ye o ba accompagner na carrière na ye. Thomas ba acoustique imso ekomi pena muta enregistrer na studio, a sali clip, acoustique ezalaka ya ko enregistrer na studio bien live boye bato bazomona. Ah, Ken Piana. Non. Oui, là c'est qui m'a caché. Ngana lo bayelo ko moko tango kaka lamuka e kabwana et comment cache na lamuka cela veut dire que combat na mikili e kabwana c'est à dire combat e kabwana combat elongwe combat wana ya ko boya ba musicien ba beta voilà combat etikali siko combat politique voilà alors du point de vue ba musicien il faut musique ezonga nango. Personne ne va pour le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fally ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Tu chantes bien, tu danses bien, tu rappes bien, tu danses bien. Malgré tes bourrées, on est ensemble. Tu chantes bien, tu danses bien. Merci beaucoup bana Congo bande retour bolanda biso partout à travers le monde. Na c'est lelo vraiment moi le solo bien ezali parce que lelo tozo yamba président Sam Titu oyo aelaki biso vraiment album Eyoma to signé Eyoma ndenge zala kaka parce que lelo kopesa titre ya album yo moko milukeli peut-être ba problème ngate mutu natindaki apesa titre ya Eyoma to sola moi muke. Et là, on est sali Sam Titu à soit un belé na Kinshasa. Batum suba lo bono confinement. Menga vana kende poto otouti. Na tika Sam Titu awa na kin. Toko so la toye ba comment président Tilelo aza awa na mabele na biso. Président Sam, bonjour. Bonjour Ken Piana. Boni. Ouais, c'est un plaisir hein. De l'autre côté, ça fait au moins depuis Nzondo hein. Oui, depuis Nzondo. Depuis Nzondo. Tokutana rappel série moko na barre et pas vient absona ni moi ba moi étage bonani Vicky Saïd et pas président Pakassa que je salue. Non, ça va Ken, ça va, tout ça bien que Corona ait bouleversé ma programme, ma activité zaté. Écoutez, nous sommes en mode confinement, mais bon, on obéit aux autorités hein. Okay. Mais tout ça nabiso. Tout ça nabiso. Alors président Sam nabi ke to lobela beaucoup plus na no album avato ko taper ba actualité mususu boni album Eyoma ezokende bien kasi Eyoma yango eluki so ba problème corona yango mutu mwala ba na ngabi Sam donc ça prophète a malheur ngabi te artiste tam so amona makambo prophète ezaka bato bazana ba église te ne di master nga prophète Gary Kele na saluer yo poko prophétiser ke no mono lobali ka moko e kokisami donc ngana lobeka ke Eyoma par rapport ya mboka na biso na biyoma ya kosakana te so tali bien biso période na biso tozo vivre plus mobulu ke pe parce que biso na kin tozaka na mwa kimia mais kulu na banda ya esila raté na est kuna makambo pe esila raté donc ce qui fait que
nzambe ka azobatela ba détournement bala population se retrouver te makambo ngo zebele mo yo maka te ken yo kuto efoka ngo lisusu donc tala degré yo meza na mboka oyo mais album ça va to bandaki déjà au kende bien et soki moi kolemba muke mais après tant que yo chama boko corona payé donc esangi ke na ba dodi kitadi na poto na ba beya elenge na poto habité président tout deuxième mois muke tant que bazo déconfiné et puis on continue l'album c'est pour la vie, c'est pour l'année, donc on a cause arrêter dans cet album quand au bout d'une année na lembi na ngamba la non je veux me battre pour ça parce qu'il y a des très très belles chansons na kati. C'est comme si on regrettait na date pour kamaki a sorti et coïncider na makambo belé to sola mais na lobi na yo ken bon, tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. L'album est bimaki déjà. Tant que nous sommes là. Mais tout là. Ah, dès que va déconfiner, tout lancer un clip, il y a Elembo. Na tine la peu moins extrait. Voilà. Tout lancer clip moko, il y a Elembo. Tout lancer CB. On a lancé au moins 3 clips mbala moko. Tout kotara na terrain. Tout quelqu'un est yomaga. Voilà. Alors président Sam, décollage de l'album na yo déjà et Kenneth Mabe déjà tout le bas. Tous à la série, tous à la claire, décollage nango qui est déjà mabé. Est-ce que ça c'est le quoi ne quoi accroché après bah confinement ou tous anang? Le décollage qui est bien ken. Nze momo déjà kangaki. Mobali ambongo ndima bambanda e. Mobali akwiti ndima makofi na koswana e. Obali pasteur la pepele na mabonza me surveiller ne ba mama diagonese. Soki obali gigolo. Ayo akina poto po umela kitolo ngoko yo kango partout. Non, na zwata ya yo kanzembo ana. Ezana ngonzembo kitoko mais et accroché comme tel ça mteto. Nenge to ebela bino na quartier la terre ezala pena album bimi boye. O santé pena mokili ningani, Afrique ningani, monde entier ningani. Mais ken bouleversement et salama partout dans le monde. Voilà. Tant que vous êtes dans le quartier, là, on a internet et la guitare. Voilà. Bah TV est sur moko. TV moko RTNC après nasir entre antenne ana raga, na habite moko yaki après ango. Faut antenne A. Te raga. Raga mte yaki. Mais les lots on a combien de chaînes? Mutu muso azana chaîne ana ngona ndaku na ordinateur kaka. Na TNT. Na sepeli na eloko lobi ka la promotion ezalaki moins facile. Ba chaîne ya mingi te mutu atala mbala moko mso RTNT raga antenne A. Ana facilité ya yo keloko mbala moko. Mais lelo to komi na ba 60 quelques chaînes. Nga moko so nazo zapper na parler so nazo tala ba chaîne TNT mais et comment à 300 t. Na ba bouquet o ba te que la biso est bouleversé. Mais ça nous permet aussi à travers Bino na remercier Bino trop ba bandeko nanga bo sala la presse. Mais dans les réseaux sociaux, vous avez contribué à la promotion de la musique congolaise. Il y a moins de temps en temps qu'il y a des cas de moins locaux. Donc, timing toujours, toi, dans le temps. C'est l'album, bien, je te dis Ken, tout ce que Dieu fait est bon. Confinement peut s'alléger bien. Voilà. Merci. La musique, quand elle est bien faite, et qu'on traverse le continent, et qu'on vend tout la musique qui peut être là. Tout le pour la alors, président Nassir au lobby, Naza tout à fait d'accord. Nabike, le confinement sur les sites, Torotia, Masolonio Sopra, et qu'on très bien. En tout cas, félicitations à nous pour un message à Gito Rosa en 4 albums et Yoma. Donc, tu oses attendre qu'on vraiment félicitations. Président, Naoutaki moi pour toi, parce que Bissoka la paix. Tozalaika koyoka batu bakendaka poto bazongaka tout ça. Na meka pe kotuna via ba artiste ndebo viva kuna. Mais c'est comme si poto ango eza na makambo ebele poto mboka boudation surtout bino ba artiste musicien degré ba milliard bino na bandeko na biso poto wana okozwa idete na habite yo mtozala kuna moi ba information na yokaki ya mke ana est-ce que eza vrai ndenge bo viva na poto est-ce que bozala à l'aise premièrement? Bon, au fait si il faut yeba neti biso totika la na mikili par contrainte. On en a par rapport à Modoga Baramba, Mboshili Passa, Bourrompela, Somonodolce Parabolique, les Boukabouya, les Loisans à Toronto, Pati Bass, tant que l'on latino, tous eu contrat na poto, et ça liké. Totikala par rapport à contrat et puis tozo mukanda par rapport à contrat na biso ya musique mais bon bande comme soupe ba mikili ba yebi ndenge ni batikali mais ce qui est bien entre nous on s'entraide on s'entraide à biso entre nous
Hermon na koza na ke na ngota concert à Bemelia na koza pe na ke la place Bamboshi bazobeta mais mutu na mutu azana moi idée na ye oyo nenga zo vivre oto za na mboka mo bien na mikili balokota na balabala tingala mona ngo nozo kima na d'abord que po mo santé ka ke yombe des fois ba combattant mais ce qui est vrai que mutu musupa ke na ne kayu pour na mikili so salite ozwate voilà eza mboka eza bien mais eza facilité pour na lolendo a star ezate mais na lobby ken ki star ngo pe ninge to lobela wana normalement bon, peut-être tu vas rejoindre moi ma bé. So tali penza baba star rebelle en monde, c'est les gens les plus humbles. Voilà. Oyebagi papa Wemba. Fait beaucoup la sagine. En tout cas, ça là qui humble makasi fait beaucoup. Très sympa vraiment. Ata Rambo. So kotayo mona ke alinga ko blaguer mais asa mutu moko. A changer numéro te en plus fait Rambo. Bon, côté ana peno lobby bien na sens que batum suba bulene tinde to ça l'émission boye, to na babilo moto préparé pour na kotumba Rambo. Boki bino mo ndé samedi to soulever. Rambo depuis na ebele na numéro ne suka na ba 11 ebele wana changera te na on azwa mutu moko ayambinga na téléphone te ye moko nda yambaka au monisco batitude wana biso photocopier ka ba kulutu mais côté neti ya lolendo bon wana izo dépendre na mutu elinga sa lolendo ça il ouais pas simple malgré bien sûr so ne tozaki dernièrement na bayambaki biso pas ministre à culture ari na ba makanissimo ya bien donc biso pe tola na poto chango to chango pa ba musicien congolais ebele jour wana na okuta bino na le karma pa o mona inde to vanda na le karma tango yo keka bosa yo ya manda chante pe azaka yekutu to regarder tous les temps de tous les jours donc ngalo ba vie ezana ngo simple yo moko mutu soko lingi au compliqué vinayo bon au compliqué ngo parce que normalement de tous arabes week-end histoire ya mboko eko changer ngote to ko changer ngote ba vie chaussard bazali ba kester bazalaki ba papa Wemba bazalaki ba Sam Chintu bazali génération musu payé tout ça ndenge moko ça Sam na lingi pe na kota moi songi to na ka il paraît bo sala moi likita bo comme kanga mapena chaque jour yo manda chante karma pa baka bosser tout ça. Rien à faire pour ba contrat pesate yango zo sala bino chaque jour lexaka mwata ya lisolo kotonga baningo ba renier président bozo sala ba mba likopa chaque jour que non bato wana bazolia batute po bazwa makambo bazwa oyo non oui la c'est qui makasi non to vanda na biso to na confinement toza na confinement l'air mo le karma benga cheke oza boya to kangana to kende kinkole OK yebisanga na lero pe na confinement boy totonga batute parce que mutu na mutu arenyana ngonga na ye ken nengo zali boye jamais Frank Stema ya okoma ken piano jamais ken piano okoma Frank Stema on se comprend c'est-à-dire jamais ngai na okoma JB jamais JB a okoma Rambo c'est-à-dire mutu na mutu aza na place na ye tokokani bilongité et loko tokokani na biso nyonso ka to ba congolais to na nationalité moko et tozo bundela ka mboka non to vanda na biso to beta ka masolo na mista na biso kolo entreprise Jebel multiservice Georges Batois na ba Fabrice équipe na mobimba ba DG Mukamate donc ça lokwa ko na biso moko boye soko ke makambuna oyo bi ato se retrouvera wana to vandi na biso pour to solo ko musique te ba bien dans moment ba ampleur à makasi bozwa temps ya fanda rapé boete solidarité bozana ngo lelo ezala kite sanga siko na ba ampleur wana déjà biso zaki na ba académie to na mikili to na ba tourner et puis ajnini to ko lipeti il y a une génération au pe bazo sala mankambo to bosa to boyangoti to boyangote eza na génération ba sala mankambo mais ko kutana ezo kipe pona succès pona non ko kutana ezali kaka le lenge ya mutu quoi. Alors président Sam, est-ce que ba ke osala pena makambo ya minene na musique na biso ya Congo? Totali lelo, soki totali lelo ba vocal nyonso tia na quartier latin, vocal échoué zate. Totali herbe sali quartier latin academia. Yondo zalaka président non? Mais bien sûr. Bien sûr. Si quoi alors on ne salara vraiment académie ane ou mais la tête surtout qui académie ngope panzani ngana félicita bino premier concert sorti officiel na bino bobeta na esplanade de Palais du Peuple batu baya plein à craquer Ken au moins histoire académie félicité ku biso pour Karawa musique et ça la 6 mois. Oui Karawa musique Espérant Jado Bipoli balongwa viva bakena ba salara 6 mois. Voilà. Et ça na orchestre mususu na kine sala ba 3 mois. Bon biso to kena mois ba né belé mais on a dessus beaucoup de gens.
on a déçu beaucoup de gens. Bon, faute na rôle pesa mutu faute té. Ngapé naza na part à responsabilité. Somono n'a pas la responsabilité, les bourreaux, donc chacun de nous a sa part dans le mouvement qui pensa qu'il fallait pas tomber mango. Parce qu'on avait tout pour réussir. Okay. Les talents étaient là, on avait un bon contrat avec secteur A, on avait des papiers qu'il faut faire circuler partout. Bon. Et ça s'appelle Souk un album. Souk un album, bon. Pour nous, on a ça. Peut-être que vous avez un maquillage qui leadership. Mais oui, parce que si vous avez un maquillage qui leadership, peut-être un mouvement national, les alliés, ça la makambu ya danger, peut-être un peu. Banyata qui opère soit en voutima pour magamba on peut penser. Non, Ken, problème il y a académie. C'est-à-dire tout le monde fonctionner le rôle à Kin. OK. On comprend, tout le monde fonctionner net tozana Kinshasa. Mais vision ya maison de disques. Ezali bongote. Tant que dans l'académie wana singila ya koluka contrat. Singila wa zo venir ya koluka contrat na secteur abisso déjà tozara na contrat. Et Mr wana 15 zo le banamso mais les gars, vous n'imaginez pas quelle chance que vous avez déjà un bon contrat. Regarde ce jeune là, il vient ici pour chercher les contrats. Mais lobby beaucoup envier, beaucoup mon place à aucun. C'est une question d'être sérieux et on n'était pas sérieux. Mais nous avons dit que nous sommes sérieux. Mais pour nous fustiger, ça dit que tout est responsable. On n'était pas sérieux. Ok. Tout le monde a une vision comme leader peut-être dans quoi. Bon, aux hommes on attend sous Bosolo Liboye, mais quand est bon marabiso mingi, artiste ça bureau. Voilà. Mutum soit expliquer ok. Osa danser. Parce que bino bolo ba kama ba musicien, mais ba journaliste peut ba sala corporation mo ba panza na. Yango nga kota ngote pona ere panzana kuna nazana nga libanda makam. Eza la muka kutu panzana. Panzana, voilà. La muka bota la muka na cash. Voilà. Donc pour comprendre que ezaka ma musique té. Ezali kaka esika bato basangani soki boza idée mon côté. Boza objectif mon côté. Voilà. Zala sûr que na musika té. Et ba ina bisote ken. African jazz. Voilà. African jazz sukisa, African fiesta sukisa. Même wenge pe panzana. Wana kutolo ba zaiko family day. Donc ezana ngo rythme mais sauf que il fallait tous attendre moins temps avant tout ça là. Mais bon. Oh, et ça, on a été à Bisso. Ok, été à Bino, tozo na histoire. Donc il paraît, Bill Clinton a sali orchestre naé, a joué contrat pour Congo, tout ça. Et pas seul à Bino, surtout artiste et musicien mutu. Tout le monde a envié. Bill Clinton coûte animateur à sali orchestre, a joué un contrat, il y a une school. Mais tant que Bill a joué contrat à school, Académie a soutenu. Il y a 2004. Voilà. Je me rappelle, na Goma. Na benga nazota l'émission na Goma na hôtel aussi na hôtel émission mo ya Zach le Bababa sur le mola que je salue na Bill na benga bango en direct série à Tige ayambara Bill non Ken bisoza moi je suis une genre ya bateau yo kozwa muninge déranger ngaite. OK. Viens en ngwana Ken yo ke na ipoto mais za na batumsu Ken na ke ne poto te mais toza na kinte danger ba mona na parité ba mona na pa lo oye tozo sa ba lobi pa Kimi pour nengo yebo oyebike lobby na kokende lisusu passeport nanga et c'est côté visa c'est comme ça les acteurs. Alors président Sam kotala na bilo nyoso to chosola wana koke na bino ezalaka neti choc ya na mutema kofineti mutumo ba tobolili konga pena na ebité lelo ba relation ni bo comment regarder na Koffi Olomide parce que tout le monde a Koffi Olomide voir même na ba émission à 50 ans merci ninga résultat ba fali pour pas tout ça. Alors tout le monde a un anniversaire nyonso ya quartier latin ceux qui m'ont pas bengisio oyaka na bité ba relation na Koffi ezande ni na micho. Non wana za kulutu en tout cas, dans la relation, il y a un grand respect. C'est mon ex-patron. Voilà. C'est mon grand frère et c'est un grand monsieur de la musique africaine. Donc, il y a beaucoup de respect. Donc, dans le barango, toujours, je lui dois beaucoup du respect. Kobanda leloti, miakana milele. Voilà. Miakana milele na respecté parce que si aujourd'hui les gens parlent de Sam Chin, tout le monde a un passeport ok. Passeport il y a papier, passeport il y a elongi, il y a présence. Voilà. Na ko Côte d'Ivoire, na Gabon, na Kenya. Oui, partout en Afrique.
parce que je suis passé par Quartier Latin et à côté de Kofi Olomide. Donc vraiment, il n'y a pas de souci. Bon, période moi, parce que Ebika, bacha mouvement. Bacha mouvement, il y a un peu de vie. Olinga, il y a un peu de mono qui Olinga, au monde qui nous a mission fingi. Oh, netinga boyko finga, je sais pas. C'est comme si aux Arandeurs il y a polémique. Na linga ko de polémique ti. Nga soko kutani na nga na lo balika museke eza réaction. Jamais go za la action. Nga po soko yeboye na tala na ko peser lika musu na bia. Mais lelo boye ken ata muta finga ata lobi bo j'ai pas le temps. Voilà. Na attend on attend. Na zana kin pour na sa boulot. Tout ça fonctionner bien. En tout cas le roi ka coroner ya bon. Tu respectes est-ce que toi on a 1 mètre? Ouais, toi ça n'a pas moi 1 mètre, toi moi distance. Alors après, tu as vu que vous mêlez na kini, oyaki olobino, il faut faire une année. Est-ce que vous créez un groupe? Si, on a un petit groupe d'accompagnement. Toi on a Zamba, tu as combien à peu près? Tu as 11, plus ngamo 12. Mais l'air mo tam sous toi on a spectacle, on a besoin de danseuse, na luki école mo ya danse. On a vu 3 filles, Toyoka Bango, parce que Borké c'est au bando Panzanaka na Congo pour la rémunération. Ils ont un million de gens, comment ça marche. Alors on a un musicien libre. Beta non attention à benyo quelque part que no beta. Mais ce que ça dit que tu as un concert important, neti nazo préparé acoustique mo ya live, ce qui va déconfiner biso. Ezalika Maken. Wana o préparer betango. Maintenant tozala na tozaprès. Na beta na Villa Royale. Voilà. Na Gombe derrière na Royale car en face il y a palais du gouvernement. Voilà. Et pas il y a Judith Mikalo qui dit ce que wana ozala ngamoga na chant. Na ba saxo, na beta ce la rumba congolaise. C'est comme si maramba ba acoustique yango pe la moki. Oh nga na betango déjà, nga na betango kutu déjà mingi. Na beta yango déjà parce que acoustique ndela que ça a valeur à chanteur. OK. Parce que ozo yemba yo moko ozo yemba yo moko. Mais kana ko expliquer biso acoustique yango ezala ndeni. Poto moi ba acoustique mso ekomi pena muta enregistrer na studio, a sale clip, acoustique ezala ya ko enregistrer na studio bien live boye bato bazomona. Ah, Ken Piana. En tout cas non, c'est du live. Au petit live, mais acoustique. Au beta pe na studio, hein. Au enregistrer na studio. Ça c'est ça peut être acoustique, mais ça dépend maintenant. Est ça disque acoustique ou bien concert acoustique? Oh, ndeko na biso faire à sali, yo bengango concert acoustique ou bien live acoustique. Ah, en tout cas, neti eloko ya faire vraiment na profiter pe l'émission pour na féliciter. C'est du lourd. En tout cas, c'est vraiment, il a exprimé déjà, c'est un grand chanteur. Et puis exprimé talent naïe. C'est bien acoustique ou bien un remix. Nga siko ken, na tikalika na jugement ya na sepeli na. Non, étant qu'artiste et musicien, parce que l'autre débat est communauté. Bino ba artiste et musicien beaucoup mieux ko sabiso ba fan. Et tant qu'artiste et musicien, parce que badinde ko mususu balobi félicitations artiste ayembi bien, ba mélodie beta mikuna ya bien, mais alongolande combo peut-être ya acoustique. Yango na lobby. Oyo bande ko na biso bazo se poser ba question. Que to benga ngo acoustique bien to benga ngo iloko mususu. Non, Ken, yo yebi milieu na biso. Oyebi ndenge to fonctionnera na kin ngana linga okota penza na kati ya ba détails te. Moi ce que j'ai apprécié et ce que j'ai aimé c'est que l'artiste a exprimé. C'est comme ça moi et logo moko zolinga ko s'exprimer te. Okitene oloba non, j'ai aimé na kutana na ngudu par hasard na phone et j'étais scotché. Na tikali ona na landiango et j'ai dit bravo. Bon après o comme na ba détails boena non na kokota na kati ba détails wala te. Est-ce que conseil ozo promettre biso bete la biso mabanga pe kozala ou bien ezalaka live na live ndenge. Mais acoustique faut na boka batu. Bo ba manso boya otalanga. Ah, oh, mais ça nous les pena donc podium ba zamba la guitare na obenga mutu nanga tosha fulankanda. Obi tosha no? Ah, tosha fulankanda na basse, Eric Bamba na clavier, c'est-à-dire na bengi pena ba meilleur. Ba bonnet so Ken wala ki wana. Faut na boire out. Je salue la présence de Ken Piana de Paris Kinshasa et bientôt il va encore rentrer à Paris. En tout cas. Alors, président Sam to mona ndeko na bino fallait pour pas beta na Bercy de Paris tout ça batomso ba boulaki neti
fallait pour peut-être bien que ça peut ancien ya quartier latin parce que ça honneur na bino bandeko na biso ya quartier latin. Mais tout le monde est là quand on est salémaïté et ça c'est comme si moi solidarité entre bino ba ressortir ça quartier latin net chez la penate hein. T'es solidarité à Ramakasi. Est-ce que vous attendez sur là? Bien sûr, on s'appelle. Mais sauf que idée wana ya fallait ngarabe saba ancien à quartier latin et ça idée à bateau, et ça idée à Falité. Voilà. Fali est en train de célébrer sa carrière et ses albums à succès. OK. Donc azo beta ba album na ye à succès na ba fan na ye o ba accompagner na carrière na ye. Voilà. Mais après wana eza concert na ye mais après sur longo na kata concert na vibo et na boye on a de très très bonnes relations. Nga de temps en temps na kinu je parle avec Mboshi na benga Jordan na benga nga to benga naka modogo barambo kutu ya za difficile benga baturar moi mais mikolo to benga ine trop. Na yebise na be moni confinement okomo benga. C'est-à-dire moi je parle avec tout le monde, je connais Bouro Tozane en Akin, Bouro Tozane en Akin, les Boukabouya, je salue Papa Nachandia. Suzuki, Bosololaka. Suzuki 4x4. C'est-à-dire tout le monde de temps en temps, on a appelé ça une nouvelle Akin. Voilà. On peut appeler ça, surtout c'est un confinement, ça va jouer en phone, 45 minutes. Danger. Au moins on appelle photo, il y a talent balaba les commis. Mais Nabi Eken. Net il est lobo tozana et là on est quoi empêcher biso tozana ba relation té parce que mutuna muta sa vie na ye voilà vous comprenez ken mutuna yo bandaki na chaîne ya mutu mais hôtel yo monte ngana ken piana faut na sala pe makamna to sa makamna banda ba kongo mikili live mais lelo tozalaka ngana Frank ba pilier lelo mutu am to pa sali ba yo zana oya yo c'était mai pas solo ya et puis ngata on ken robenga ngake ya cheke nini nana besoin to palola ba eleme ali obligé faut na sala voilà alors merci tozo kende na biso na suka tolobaki ba émission mikolo tozo vena tamula ite et ça la toujours bien boyoki président Sam Ndenga lobi asa na relation bien na Koffi Olomide po ba artiste musicien koma soki alonga kabwana na vie il faut abandaka ko boma vie mais non il faut to changer na ba mentalité to la na exemple ba vie alors président Sam tozo kende na biso vraiment na suka na habité. Mais quand on a expliqué biso programme non akini après ba confinement est-ce que ozonga poto ou bien oza awa pona kolandela vraiment évolution ya orchestre na yo maramuno musique ken ne to sola no passeport na kangama na ambassade d'Afrique du Sud. Oh parce que na tourné et pas ya boss en Afrique du Sud faina ça la Johannesburg, Cape Town Park, Pretoria, Cape Town, Durban. La force il y a boss Stéphane Mabila, ba Par Zouria, ba Dassé Makombo Bangotu, ba Poison, ba tunanga nyonso côté kuna Afrique du Sud. Ça dit neto sur la boue, confiné ya passeport et kangama kuna. Danger. Donc ça va déconfiner, viser bimi, na kena nous remplir mission. Donc na kena nous tourner na ngakuna. Okende yo moko bi ozala accompagner na orchestre. Okende ngamoko. Voilà. Donc il parce que artiste ezaka na orchestre ya ken voilà na mouvement mais tant que producteur a sengi que check talaka par rapport à ba moyen yaka yo muku non petit kuna pe ba ko accompagner pe déjà na répertoire. OK donc on a en Afrique du Sud so na zonga Afrique du Sud ndesiko na zui groupe to kena bango kisangani OK ko uta kisangani ko ya na yebelisco Air France voilà na yebel Air France na no mona mami luvunga ya lelo ya sika balongola getse ya zalaka toujours na Pointe Beya elenge batubingoi ba Patrick Mbinzo o balobi yene mukonzi na montikili mutakoloba oboya zati na moni ba concert moko ba congolais ba se retrouver pena na France makasi na chez Jonganga na tabawana place na moni pena horaire tandama pena et pas ya boss wana boss te Jonga okula mwana mutu nanga ya kati non mais omoni ken yo zaki na poto ata oumelaki te mais ozoi quand même son omoni bandule ba master ba betaka et pas ba Jonga na ba tapis rouge eza ndenge bandule betamaka na kinit. Voilà. Et puis Tamanakin, so qui a na maisha, ba concert et betamaka, ok na victoire, ba concert et betamara, ngala lingate ba to ba saila ngo polémique. OK. Donc kabwana ki trop na kati ba polémique, atamboka na so politique et kabwani trop na polémique. Lelo photo linga mutu na muta salara musala na et puis ken bino fo boye de biso. Boye de artiste polémique c'est œuvre ndé. Beta musique na yo soko invité nga na oya voilà to soutenir la musique à Congo. Alors président Sam on a bêté les solos ya chez Jonganga Databa tout ça
Tout le monde c'est comme si musique n'a pas comment ya parti pris. Bao babeta te. Tout le monde a bino bobeta ka ba Suzuki bazo beta, ba Emelia bazo beta, ba Limpela bazo beta, ba Seleo bazo beta na ba place totangi wana. Et là on est salaka ba vient na bino peut-être bazwa occasion beta te. Neti ba Kofi ba Wera ba Jibempian. Non mais ngana loba eloko moko tango kaka lamuka ekabwana et comment cache na lamuka cela veut dire que combat na mikili ekabwana c'est-à-dire combat ekabwana combat elongwe combat wana ya ko boya ba musicien ba beta combat etikali siko combat politique alors du point de vue ba musicien il faut musique ezonga nango parce que bato musu baza pour ba musu baza contre siko to peser banani ba pour ba contre c'est-à-dire soki oza contre ko kendete OK oya za pour tika pour akende parce que nyonso wana to ba congolais mais pour village yana pour contre batika ngo pona ba musicien nyonso mais pona ba musicien nyonso ken to kabwana ti wapi yebisanga nan to ko kabwana est-ce que yebike lelo ezana lelo mo na soulignaka na landango epa ya papa Ngwanda papa Honoré Ngwanda est-ce que yebike lelo tribalisme komi ko zonga na mboka na biso kaka pona mamba politique batu musu ba taliban batu musu ba mpangiste il faut longoler loko wana on est tout d'abord congolais donc maman na biso ezande Congo batu musu ba mentoliste batu ba coopérer voilà ba ministère ya coopération voilà ba ministère ya coopération tous à la tout d'abord Congo ken akoza la Mukongo ngana za musonge ndeko na ngana caméra aza mungala biso nyonso tozana nu ba congolais on doit respecter les Congo et on doit aimer les Congo muto aza na privilège a kolinga Congo lo la sata lo la ngapa ata yo ko lo balanga te kolinga Congo le kanga jamais ah non donc nengo linga mboko yo ngam na vendre soki 9 mois yango pour na linga Congo et je suis bien. Mais ngapelo mona remarque c'est comme si biso mo ba congolais to linga na biso pe Congo te po soki to linga Congo nde to yibaka mbongo na kesa l'état te soki to linga Congo nde lelo Congo pe za développer za pe na niveau te donc eza pe makambo kaka il faut to soulever café eyoma eza eyoma lobi vérité mais na lobi na yo mboko yo eza na eyoma pe eza na bioma est-ce que yebi ke ken kala batambongo na Congo et ça va commerçant mais les politiciens or on ne vient pas dans la politique pour s'enrichir maintenant mon année président Félix Ndazo Mutalibosone Tchazo qui est na esprit à Kolinga Congo oyibi pena mbongo l'état qu'est ça l'état kangi onan ken ngala lo bayelo mo peuple congolais c'est vrai il faut tout critiquer mais tout ce qu'on paie et nous sommes finga ramboka na biso to lingana au Congo na mabe nango na malamu nango to lingango mais to critiquer ndé ba politicien boye to lingi boyete na ba critique ndé mboke okende to tika ndé ko finga mais to linga Congo c'est ça le plus important. Merci beaucoup. Nabi que Sœur Pauline Lumumba, Adèle Jorobago Danger, Prince Yaweli, Sœur Nathalie Neymar, Angèle Moussoaili Makizembe, Bandeko vraiment boza ebele bolanda ki biso en tout cas. Président Sam, mot de la fin Rosa la nini mo ba remerciement na bato pe ba soutenir musique. Mot de la fin Ken Piana donc Eyoma eza déjà Eyoma déjà na marché, beaucoup zwango na iTunes na ba plateforme nyonso Eyoma ali. Donc biso zanakin tozo betara musique à Congo donc là tozo sengara bolingo bolingo atolingi no ngate linga de Congo voilà et les amoureux de la musique la rumba c'est parmi les meilleures musiques du monde surtout la rumba congolaise et merci na ba master tout bana mikili ba Gelor Ingila Sylvie Zola Chantal Moukadi Fanta Fofana fantastique Blaise Musika Sika Motona Libaya yo yebi za la kote tozala makambo belé photo loba. Nous on est à Kin, on est en train de bosser. Merci mon vieux Luzo Mbata, Olandi Bisson à Cape Town. Balobi Kalamingité déjà, Sam Titwazoya, président Sam Azoya. Après le confinement, na bi Kevin na Jimmy Bela ou Bozawana na Jobu, Bakaska Sereka, Poison de Jobu, dans Boza vraiment belé vraiment au Bogoyamba président Sam ou Akoyawana, Masananga Redi yo mutozaka na orchestre, ou eza moment déjà contacté président Sam pour répéter déjà babiloko pour ma belé ana vraiment koningana. En tout cas, on appelle merci na Eliezer bébé de la presse, Alain de BCBG, oh vraiment Bosimba qui encadrement ya émission. En tout cas, Tosuki wana merci à prophète
prophète Emmanuel Dodi, maman Sideji Mampata, maman pasteur, prophète Moïse Kabodi, basali anzambe nyonso na pesi bango bambote, sans oublier pasteur Mukuna. Na pesi pe bambote musika za na prison. Pasteur Mukuna ngana atikala sola na yote. Na tikala ya pe matolo na église note. Mais na pe sombote na moma passe. Mbote be na pasteur Mukuna. Merci beaucoup.